Voilà, bana Congo, bande Kobozolanda biso partout, mokili, mobimba, mokili, mobimba. Na lisolo, premièrement, avant na banda émission, tozo solana ndeko na ngai merveille rambo, tozo solana garçon oyo, aza recherché na Kinshasa, tozo ka il paraît, ndeko na biso livre, abela kite, ndeko na biso livre, amemaki quelque part, et pas garçon moko, musicien, yaki inquesteur emene ya na minute oyo ndeko na biso azali recherche bazo lukae Koffi Olomide atie ba moyen na ye partout bakozwa garçona il faut aya ko se justifier livre akufi ndenge nini livre akufi na balabala garçon wana balobi ye mutazalaka na livre ye mutamelaka na livre toki masolo kuna ye grave Koffi ake ko découvrir ba vérité mususu na Kinshasa mwana na ye abelaki te mwana na ye bamelisaki ye boyoka bandeko na ngai bamelisaki livre epa garçon oyo azali musicien ya Kinkester emene ya tokozwa intervention ya garçon wana parce que nayebani na ye bien nazobenga ye pourquoi batami pourquoi kimi pourquoi azokima pourquoi azokima Yudas awanganaka Yezu mbala bisatu ava après soso kolela garçon wana mutazaka na livre garçon na babi mutabimisaki livre komi ko wangana bazalaki na lundi mercredi jour livre kufi yazo wangana ki bazalaki na été mais garçon na minute oyo avis de recherche bazolukisa partout tokoyeba ba vérité awa merveille rambo pe alobi azana ebele ya koloba bandeko oyo bozolanda biso merveille rambo abengi ngai azana ebele ya koloba azosenga na batu cotisation boyoka makambo merveille rambo azoloba merveille rambo alobi matanga ya ndeko na biso livre eza na ngumba moko afongoli munoko polele azozela amela famille ya livre mbongo merveille rambo ye moko akoya ko intervenir makambo oyo ye ifala aloba ngai lelo na lali na loti tozala fali pupa liboso ya ndaku ya frère JF Fonge liboso ya ndaku ya frère JF Fonge kaka wa musicien wa koma artiste wa koma pasteur bandeko na ngai ezali ndoto ya lokuta te avana fongola telefone na ngai na lamukaki nazolenga na lobite nzamba pesa ngai makasi JF Fonge ndaku totelemaki na fali liboso ndaku wana tomoni mutu moko azobima na portail tomoni JF Fonge ayena ti pembeni na biso aboyi kopesa biso mbote era tourner na moni fali pupa mbala moko bapoudre zobima na munoko akomi kobwaka ngo liboso ya lupangu wana mobimba zobwaka ayebisi ndeko na biso JF Fonge na biso koza mobali yo mutu ofingaka ngai leka kasi awa totala azingi bapoudre na partout liboso ya lupangu wana ezalaki matiti plein ndoto na loti lelo bandeko na nga na kobetela bino pose JF Fonge akoti lupangu era azobima bimi abandi kosambela boye moto ebandi kopela tozalaki na fali pupa na se retrouver na mona fali te soki na ngi nalanda kote fali aza moto ezompeshe nga moto ezopela grave naola baparenthèse oyo par rapport ya bandeko oyo mpe boza bapaster peut-être bokobenga nga po explique nga ndoto na loti elakisi nini tozalaki na ndeko na biso fali pupa na lupangu moko boye tosola liboso ya lupangu moko boye matiti eza ebele lupangu yango eza clôturé tomoni ndeko moko afongoli porte totala bo JF Fonge afongoli azoya ko mopanzi tozalaki ndeko fali pupa boyi kopesa yembo te ndeko JF Fonge tourne fali pupa lobi ofingaka nga na TV lelo tokotala mbala moko poudre fali azobwaka poudre mais poudre yango ezobima na munoko na ye azingi yango alobi JF Fonge soko za mobali tambola nyatala ka poudre tokotala JF Fonge akoti ndaku era azobima sera nanga Pauline Lumumba yoka lisolo bien yo muto yebaka bandoto JF Fonge azobima JF Fonge asali prière boyeba place nyonso bapoudre bwakamaki na moni moto ya makasi ezopela nakomi oluka fali pupa na oluka ndenge okende place fali aza na okoka te na ozonga kaka nakota kaka na lupangu ya JF Fonge to se retrouver ngai na JF Fonge na kati ya lupangu parce que na okima siko moto kuna epela makasi
na mituna eske fali azaka kaubi azate moto makasi na bi oyo eza basini nzambe azolakisa ngai Jeff Fongi yango azalaka vrai pasteur ndoto wana ezalaki ndoto ya ndenge nini tozalaki na fali atikali na moto wana Jeff Fongi a prié moto epeli fali atikali kuna nga na okima place moto ezate na se retrouver totikali na Jeff Fongi na sutuki mais makambo ebele akoloba ezali me na kati na mokuse bandeko tokota appel tobenga merveille gambo sere na ngai Poli Lumumba ya RDC Monde vie na ngai Louison Mbata bandeko boyoka lisolo boyoka masolo ya kosolola tokota transition na biso ya effet tokota mbala moko appel merci eloko na bengeli yo précisément problème nini ezoleka entre yo na Koffi Olomide problème ezoleka pena nga na Koffi te mais eza na entourage ya oyo ezali bamusicien oyo ezali babiro na ye entourage na ndenge nini parce que livre bato babi livre aza oyo aza leki nanga okomoko masa nanga oyo tozalaka ne tout le temps soki toye na moferi tosaka na moferi tovandaka na ye livre aza leki oyo ntango abelaki apesa liboso bato tu batikaki livre j'étais le seul kaka nga moko oyo kupa oyo nasoka livre tokendaka na ye kine nayaka ne église tinza basunga lelo livre azongaki normal bon problème eza kose passe souvent oyo okende oyebi moferi eza na barentre ezalaka na baterrasse ezalaka wana mutu na mutu ayaka na ndenge na ye après na terrasse ntango azomela bokuta mpe na ndeko songolo bopete bokomi kosolola nde ebandiki kosalema ntan nyonso soki na ye tokuta na livre tovanda na livre wana livre nano azongeli osili te azomela nano koka ozolandanga oui akenda nano kine amelaka kaka koka ti asali ba 6 mois 6 mois wana ndenge verambo akutana na nzela na ndenge kaka akenda mwa sport na moferi wana nde verambo azokaki ye mouvement livre abandeko bana oski te ti mpe ayaka ndenge apai soki verambo aza na déplacement chaque dimanche livre ayaka prier soki osisi église tobimangani na moferi wana tovandi mutu na mutu aza na guda ya komela ye azomela koka ngai nazomela oyo yanga moski na ngai eya koarrive na bamoma moko boye ye moko moko kaka livre abaki bon asololaki na mwa jomo azaka na moferi aza mwa filme azaki ye fo amelaka mwa pe de whisky wana selo ye ozolanda naolanda yo mais amelaka whisky ya ebele te bato bamona nga mpe nga nde mpe namelaka nga whisky na nga eya koarrive ye moko asongeli whisky kaka kuna na ndako kuna ndenge azalaka papie asopanga mwa whisky na ye abombili na ndenge chambre amelaka malembe précise biso nanu premièrement zela précise biso livre ti akufi azalaka afanda epai ya Koffi kaka ou bien afandaka epai na bango livre ti akufi azongaki epai ya Koffi azongisaki na ndako namonaki abimisaki bato abeki nyonso bayaka mosala me bazongaka ve te mais livre abandaki kolala pa Koffi ok livre alala pa Koffi mais tout nga nakoma ndeko na ye tozalaka na ye tofandaka so asisa église tofandi na moferi tozomela ye azomela kokanga whisky mais arrivaki azongaki deja whisky ye moko kuna pa ya Koffi ndenge afanda na Koffi kuna abombaka whisky namelaka malembe solo ye ndenge asaki nga infirmier asaki amelaka moke mpona badouleur infirmier docteur malala bon nayebi te ye asanga kaka infirmier asaki amelaka moke jour oyo ya match ya leopard oyo ya lendi kaka oyo lendi oyo lendo toleka match ezobetama ya leopard livre abimi wana nga nazotala match ya leopard tofandi na ngambu tofandi na babertin totala match na ngambu namoni na whisky moko ya moke azolala na ngambu ye moko kaka sanga ozolanda ok match esili bapendese nga mpe na région nde tofandi wana na danseuse na bango baotoa na danseuse na bango chapin na bango chapin bango danseuse baosona makambo yango kobia mouvement tofandi nga na ye kaka 15 minutes kaka namoni telefone moko eleli wana ayambi appel moko boye appel wana alobi na telefone bon tosala ngo lobi après vitre moke namoni livre atelemi
azwi moto akoti ngo fleri wana lendi après okodi na ntongo neye mokaki abimaki soi-disant na hotel moko bozaka na bapese na merci seigneur bazalaki na mwasi na babote ya whisky. Ok, sikoyo problème tobengeli yo awa toyoki il paraît livre azalaki ne maladi te yo mutu omemaki ye omelisi ye ba whisky ake kokufa na hotel moko boye na mwasi balobi yo mutu oza la base ya liwa livre tozoka il paraît ke ndenge oza wana oza recherche kofi atie bamoyen nanje mutu nyonso akokutana na yo bamema yo kuna nayebi te estce ozotambola libre ou bien makambo tozoyoka eza ya solo. Bon, ngala minute oyo mo feri nazobima nazo parce que bayabaki livre to atakananga pour la masque na babiki na misemi na babuski mais entourage na ye wali so mo samaki kaka mercredi wana to babiso na batenga li wana na bimi na mo feri mais la sepeki na atiti na ba bureau na été na wota na bakombo ba bureau na wota na bakombo oui okotanga na bakombo atiti na mwana mabe ya Edi osa directeur na bango bazaki na régal bazaki na 3 personnes na mutuka basobe ngai mais baobe ngai to solo na mais voici na bango bato ke na mona mupati na mapu bona mona suspect comme dans mon dom na ko ya bongo te na MC directeur ya ka boto solo na awa ko bato bale bona terrasse babi ko tele maté mais après moi directeur na yimba na moko ko biso ko benga yo ko so ba ko ya so to kanga yo mais c'est la merde ça, c'est la merde. Yo ma misa mwenye boye, ni batamu na mketa kama mko amena ba uskila ndenge na hii. Et puis bakangie na hotel kuna agina na mski sana. Sio na nafaki hivi frère. Bakangie na hotel na mwasi. Na bakute ya uski. Sio ngaya kwa na livre, c'est le lundi. Après kama ça le parle, na nini livre te? Mais quand on tama kwa na moni bakapera ba bake, après na pupa wana, misa emele wana. Non. Ma sortie sur cette idée, Yomi, qui m'a terminé la mon frère Yoana, moi aussi, mais là, Manakala, je sais que nous sommes ma famille, je sais de ma façon. Comment ça veut dire que, maintenant, on va faire la problématique, ma Yuma, qui est ce que là, parce que là, Canada dit, que là, même ça, il est fait. C'est ça qui est Mélanie. Fossé, là, deux méchants. Tu en as besoin. Tu en as besoin, Solana, nous, Lingala, Kester, parce que le dossier est grave. Oui, que. Makambo ozoloba peut-être okende ko justifier ngo na justice est-ce que ozo prévenir nini est-ce que otindi famille na oteba kendo mona Koffi Olomide ba expliquer parce que toki kuna ezopela bazoluko 4 kwa ya Kinshasa ngai pena ngai mutoluka na ça parce que comme le matin là son yé kaka obi sur Jésus-Christ batamoni Pierre il n'y a pas de Jésus. Donc, si on veut faire un matin, il n'y a pas de whisky. Il n'y a pas de whisky, mais non, Koffi Olomide, c'est un grand hétéro. Il m'a bien monté. Donc, ça va bureau, ça va bureau monter. Zela kasi nazokotisa yo kolongwa ligne te nazomela ve rambo tokotisa yo comme ça to continuer lisolo na biso bozalaka en ligne pardon zela mwa muke na okotisa yo bandeko na ngai garçon tosola na ye aza garçon aza recherché parce que balobi liwa livre ye fa loba vérité pour livre belaki te mais ve rambo bonjour. Bonjour Kelpana, bonjour. Oui, nazaki solola na garçon moko bazolukisa kuna na Kinshasa babi ye mutazali na livre ye mutamelisaki livre whisky ye mutamemaki livre na hotel place livre akufaki na hotel moko na magasin Kitambo tozalaki kosolola mpona minute oyo edidi oyo azolukisa ye partout garçon ngo alobi aza innocent yango tozalaki kosolola na ye donc boni yo santé. Ma santé bébélé par la grâce de Dieu. Santé bien, mais là, maman, pas de petit frère, maman. Livre bozala ozala na ye nati mapasa esalinga pasi aza petit frère oyo wana totambola presque bamboka ebele songa aza na 4 passeport plein ya ozala ngo na 3 na ndambo donc ça dit bato bayebi Koffi livre ayebi ye so na bia ayebi ye ayebi ninga na mukaka
aibi ninga silika aibi ninga seka aibi ninga salaka donc aibi mambo bele pechwana donc il paraît à Zala ipe kolambela grand prêtre oui ando lambela aibi formule olambela le seul petit aibi formule olambela Kofi eza livre sindi mutala bisa yango siko confiance wana Kofi Olomide ape ko batina confiance ya kopesa confiance alambela babima ya komela Kofi soki livre simbi yango te Kofi amela te livre azalaki mutu pena ya confiance motema Kofi pena place sukaka na habité yo mutu ozalaki na bango oui eza livre gentil ngai na ditesiko mais le livre il a beaucoup servi ça ou loyauté il est très loyal na Kofi Olomide je dis bien très loyal OK très loyal donc ça dit dans la passe makasi peut-être on a totambola ne trop peliwane na mona aux étranges ce qui m'inquiète les étranges donc ça l'a bien été est-ce que mais avec Rambo parce que na kotisa ndeko oyo bazalaki na ye ndeko bazoluka ye kuna babienda ye biliwa livre omeka pe ko tuna ye mwa question muke est-ce que osoko okome livre moi mes condoléances depuis livre kufo okome livre message na okomeli ndenge nini parce que biso mutu kufeli bakomela bato bakufeli te ndio kwa famille moko mutu moko akufi na famille na bino okomela papa bino message à mes condoléances. Okay. Parce que Bino est beaucoup fait donc voilà. Et je pense que les places à Ali vraiment a touché. A touché. Maintenant on est le roman bon na ngai na ebisa yo kan. Livre za moi no Kofi Olomide Bokoli. On fait jouer moi na. Puis imagine na na kuta livre. Oh, yo kuta livre. Na kuta livre quoi za na Kofi. A chaki na ba débattement tout ya ba esima, alonga ba esima, ake il y a danseuse alonga ba danseuse comme il y a mon privé tout mon voyage na to comme donc en département tout presque tout à part média on fait un livre abuna rapena bituma na ba musicien wa mankaka so akutana mutu modo ça dit c'était soldat nga dernier jour avant des jours na voyage to za na livre en face à mon fleury wana na balcon to mela masanga na ti désert abalinga ba kendo beto dil manzaka zana ekiri ya batu ngande mto na kalmaka na habite tika parce que mutaza diriger aza yoka kanda be mission moko dil manzaka finga Kofi Olomide bo. Mais oui, à part ça le livre ngala to solane 3 jours avant kufa abenga e baone video à Paris to solana bango apasi ngai na biso yo nani ozabio na zabia merveille na bi tili mama masango na tiki merveille na tili mena comprendre tenga kufa sibiti ouais le chiffre de AVC c'est ce qui est important na ngana bisa Verambo mais je pense que Verambo ngara fona bisa oyoka Verambo bato tout batika na vie bata pembe na yo ça c'est tout gentil mona na gentil de mon fleury bato tout baza pembe na yo ça là est fort Didier Siko t'as la vie Didier Zanango le seul bureau où il y a bongaté dans le bureau tout y a bateau c'est na Sony ça la Didier ça Didier Siko vous êtes gentil t'as la vie gentil mon frère Zanango vous êtes patron de musique à Congo vous êtes soit dit patron peut le comment on fait mais vraiment vous êtes parmi batambongo il y a musique à Congo mais pourquoi bata bureau na bongo yo mo ye maman dans le bano tu laisses consciencieusement ce qui n'a la cascade raté na ngana za peut-être on ngana zati mais bana wana tout ça na ba même énergie tout ça na ba même toilette tout ça na ba nini tout ça le quoi guide na bango comment ko aider bango te pour me ma gentil na poto pour me Didier Sikou na poto pour me bato belé tala edidio wa ozo mona rapporto lix lelo bana mike baleki na héritier watana betala mulongwa batazo mema na poto ba pa tu refi ba fefisi wa la mulongo batazo mema na poto kasi bato litazo mema na poto ba servir le roi livre ba servir le roi gentil ba servir le roi Didier Sikou ve Didier comme okola ve Didier pena comme okola ken pena tina na lo bano magambo mais moi je pense les lo viendra ambassade vidéo oui il a soutenu le livre et puis mais c'était avec aussi hésitation vers amboso mutuna joli kambo foza la yo oza obligé à l'air bande livre banobela il fallait se mêler oui on se mêler qui mais se mêler qui na ba doute babi na ngai paraît que là ça li deuxième bazo benga zo téléphone té
arose ba mema na hôpital moko ya bongo et après akufa akufi na hôpital. Est-ce que j'ai information ma bête pour toi qui a couché dans l'hôtel? L'hôpital à Caen. Kofi Olomide yo yebi ke livre serva yo kolega o ya mérité. Je le sais. Na bandeli les sous. Kofi Olomide papa là où tu es. Tu sais que au livre mérité na vie na pembe na yo. Na o ya servi Ezebele. Cet enfant a donné toutes ses énergies auprès de toi. Voilà, on sait que Kokunde ça ne suffit pas. Alors sa famille. Faut ça la geste dans la famille. Non le bango de tout mon cœur. Pour ça na lobby tout mon temps le livre ça. J'ai eu mal à Lili. As-tu vu la vidéo mon voilà ça? Je n'ai pas au film mais Vérambo Allô? Oui, tu as des livres. Pas qu'on te dit oui, non, c'est quoi yo? Ouais, la lobby boye. Makambo na zolo betali na ngomu tuteza ngana kufie. Tali na biso na kufie lobby. Na sengi na ye place azali. Malasima soki agent na ya beni fo banda ko impliquer la ke comme total. Oui, ya s'impliquer qui mais à la plus rapide. Pour avec des hésitations par été ba kongola na mbongo. Pour même non premier soin non kufie na mbongo partout na Congo na Poto. Aisha vira benga mutasa la testo ba opesa. Et je pense Virambo Okunda ne suffit pas. On est au pêche au Kunda famille na yefongola motema. Je te dis na yeba mna lo bana yo. Na yebi yo papa. Et bien nous allons na singi na motema no na ifongwama. S'il te plaît, pardon. Cet enfant là t'a servi et à rendre vie na maboko na yo. Osenga asa la famille à livre nini biloko précisément. Livre ça les belé na ebisio Kofi ngala osenga asala geste mo au famille rozala que non elle qui moi na biso asala premier na Kofi Olomide geste ata symboliquement to le bito senga somba te soki ni te yemo ka yebi rozala ata un minimum après enterrement na ye mwana wana Michel a servi to bi ngala Bujumbura to risque ba nini ngala vera moto zana mwana wana solo la bête à nini na vana mom tatika la abattre la Cindy na ba danseuse on a vu moto na biscuit il était très courageux ce petit c'est frère moi na leki na ngai c'est quoi rôle na ye zalaka nini pembeni ya Cindy parce que nazala mona na chaque rap yenda zala simba vers ya Cindy rôle na ye zalaka nini pembeni ya Cindy lequel il y a un rôle à garde corps ya Cindy na Kofi mais à mon amour pas Kofi ça la nyoso. Il faisait tout, je te dis tout. À la limite, la tête aux années étant vieilli au salon. Donc ça dit, il a beaucoup servi. Il a beaucoup servi. Donc, il y a passe na mutema. Donc, vraiment, je pense que Nzamba Zomoli Moula qui m'a sengi Kofi Olomide a débiloko. C'est qu'il fait. À Koundina honneur et d'aider à penser la famille. Parce que conscience a confié de reprocher dans quelque chose qui mon année il a beaucoup servi. Mais avec Rambo, et l'emballassi ma bateau reçoit les camas pembene intervenant rapide parce que bon belé confiance dans la coli. Dans ça la confiance dans bon le âge naï. Bato âge a confié tout ça au bien monde parmi les riches confiance ali. Aux âge a confiance dans bon belé parmi les riches on a son confiance. Servi pendant oui famille zali bateau basala pesa énergie d'une façon d'une autre donc bateau batia na sima penser ba ngapo nanga les aussi ça mamba livre azo ba gentil bana même ba mutu na poto basala oline akolo ngona no esprit ya poto zali siko Kofi azaka na mutema malamu le il a changé et le changé on moni pecho na bla na zolo ba région de ngai Vena mo kuma kwa mutemele konde soka même biso tu mutema mwe una landa maloba mais et mon atala basima tozoka olinga te oza obligé na mukili osabula mututu olinga te tozoka il paraît merveille Rambo ndeko na biso livre tiatiki biso wana de visa et zo pour la nanda kwa Kofi visa Canada na visa ya Londres Kofi azoelaka matikala o mema ete
So on is spinning, so on is spinning. Je n'ai pas fait un rolongo là, on a tourné avec les potes à l'ixte lelo. Dans l'orchestre, on a des des clés pour la poteau. Depuis qu'on fait le milieu de miroir, quand il y a des miroirs, bah musicien, bah non là. Mais le moment préféré, bah héritier, moment préféré là, bah orchestre, c'est bah ferré. Parce que faire un comme ici pour tout le voir, l'ixte c'est une baroquille, ma baroquille. Bon, attends ma kimi. Attends ma kimi. On s'oblige, on tire la musique. Parce que batterie, il y a un besoin pour ma musique naïe. Besoin pour ma actualité. Il y a quand même une actualité pour ça la vidéo, pour ça la banane. Déjà quand tu as bandé, on peut remonter maman. Mais il faut nous avoir actualité réelle, palpable. Mais tu as un baki. Ça c'est l'actualité, moi je bien. Parce que ma vision représentante, on dit que tu peux s'espoir la jeunesse va prier. Oui bien, mais avec Rambo. Donc il n'est pas épais, tout son pas. Oui bien que héritier wa tapé, celui total il peut bien ba meno wana na musique ezara. Héritier wa ta ba bureau na e na ba bureau fali bazara ba pi. Héritier wa ta na fali ba solaka na ba chombo. Et cause la kaka Lyon ba se soudanais te. Non, héritier c'était quelqu'un qui se bat. La limite héritier dans la relation, beaucoup la Kofi non. Il m'a dit qu'il y a comme une niveau de relation avec Kofi. Tu vois, héritier a un amour, à chaque bolingo. Héritier qu'on a eu, avec Vérambo, oui, il avait l'habitude de son père héritier au Lemba un jour. Mais elle a saigné, moi, je ne sais pas Rambonda, bakolo babina. Vérambo, ça n'a pas si tu as ma bébé, tu vas salaire. Surtout dans mon orchestre, qui m'a banni, allons, on a monté ma wana. Ah, c'est pas l'ingé, c'est rajeuni, ni ma zone n'a bondi sa fali. Faut pas nous bondi, c'est la geste, oui. On te le voit, c'est un cowboy, n'a moni à Tinda Salem, mais la difficulté, on m'a dit à Mac 2 à Poto. Mais à côté la lelo, toyambaki blana, blana abi kofi azalaki kopesa ndeko na biso livre o akofi $300 chaque jour ya traitement. $300 chaque jour quand même ça peut belé ndeko na ngai parce que blana mosaka muta confirmer nga na émission to sa lobby ke kofi azala pesa $300 chaque jour pour ba traiter livre. Bon, moi je pense que je t'ai dit Kofi avait intervenu, mais il avait aussi de quoi. Mais oui, quand même, il avait intervenu. Et mon pas dans la santé, il a tambola, dans la destinée. Tout le monde qui se dit qu'il a foulé. Mais, on a les livres, on va faire un monde de livres, on a l'air de signer avec il fallait qu'on fasse une photo. Il faut, il faut qu'on ait ébi. Il y a énergie, on a appelé ça pour la confination. Cindy, place à Zali, maman, non, le Cindy, le cœur là où tu es, c'est une femme, tu le sais. Livre américain plus à Obo-Péchier. Est-ce que tu rencontres sa garçon au bazalaki na o batambola na livre o bazalaki na ye ti dernier jour o bazolo ki sana minute tu pas bedi ba luke partout. Bon le sa garçon na asali nini bon miete. Kasi oyo ka je sais pas. Oyo ka version na ye. Oui, moi je voulais clôturer dans ma petit dans un livre frère en tout cas na leli depuis Paris ça n'a pas si so na Paris boy so pe na quartier la tête bato bazo mériter base déjà ba livre wana na mona gata na ba awa na ba Châtelet na monde donc ça dit et Cindy je pense que ils ont eu 3 voyages, 2 voyages, 3 voyages. Je pense que faire un livre accompagné. Attends, la vidéo siko wana bashika lewana. Il faut pas qu'on fasse aider bango. J'ai dit à l'écran mon pas au gentil de mon frère là. Passer à gentil, passer à Didier Siko. Et bref, pour la partie, on a le vélo pour la petite Gaz Mawete. Gaz Mawete, pardon, moi je dis on attaque, et quand on va attaquer des fois émission là. Na lundi Gaz Mawete a une émission. Azolo ba non faire aza plus vieux na ye faire aza alobi rolo ba bien na ka ba solo la Gaz Mawete tu es mon frère musique za na ba kande ti yoko tu niveau innocent menaçant on a vie pour moi innocent na régner innocent niveau régner comme menacer ceux qui fallite Gaz Mawete ngo zalati ceux qui ba warrior te ngo zalati oza na un déjà musicien les kana TV ta ndo lobaki pendant que oza na yo na faire besoin na compétition il y a des gens qui ont fan peut-être la petite postime à bateau la musique moi je vis héritier moi je sais que fond d'héritier wa tana bazara fanatique à Kofi mais il y a une émission pas qu'on fait nos frères c'est mais tous autres la na Kofi lobi de biso mbale héritier zo répondre non on a fanatique à Kofi mais la musique na il a fait un bout total ani vraiment habitué no monia on de habiter oui bon ça za libre o ya lobi mais
quand même je sens que Véran va être choqué. Le lobby bon quoi faire Mutamaïla bin oui il a raison mais je sais que c'est il a fanatique le lobby pas faire ça va me soutenir. Et ça politique mais là il y a quasi ma wete tout le bana quasi ma wete ni héritier pas ya Kofi Olomide quasi ma wete pas ya Fali nani mutasali les belé au moins qu'il fallait ça les héritiers ça les la quasi ma wete ma belé oui mais quasi wana innocent ngumba kilo ma Kofi fallait tomber le bossali featuring tala Fali le ça la featuring na ba de mais après ça mutema ko ba tout a quasi ma salini na peseni. Mais quand on a dit que le visa a pas de visa, c'est Fali qui intervenir. Si on voit rien, on va tirer pour. Tala Fali a la première de concert à Mounene, oh le loti le lot, ils en ont des filles, il y a rien. Deux ans invité. Mandiba au cas de concert pour présenter petit naï. Alors présenter la, il va pas aller la présenter la. Est-ce que Zalaki, est-ce que Zalaki, pardon. So guys, ma ouais déjà le émission que nous le bas faire, il fait un holding. Jamais. On est complexe à boire. Il y a un moment où l'on va, les hommes en bois, va venir à Fali, qui parle à moi, on est bien allé à Mouneni, mais Babicho, on est le premier ministre à Wario, on a CPLT. Malassima, autre président d'investissement, son Malassima, Sali, en tout cas, tout chasser dans Wayo. Ok, alors, mais fait, il y a un peu à la paix. Et cause à la paix. Pétition, on a un Wario, on se peut se péter là, le KTV, fois dans la bateau, et ça a un sentiment personnel. Et cause à la mais faire pas artiste congolais, peut-être à Salibongo pour qui ancienneté à faire et faire ça pour l'auto. Non, ce qui est ancienneté. Faut dans la diplomatie. Bon, on a fait, il y a Salia Kofi, il y a Salia, on a montré, c'est que tu as joué à Bilo Kofi dans la carrière. Deux ans, tu as profité de Kofi, à son vocal, mais Coco, c'est de Béni, maman, c'est à mon laïe, vous deux à mon lili, et ben, les gens ont Kofi, tu as ça dans mon vocal. Oh, il y a solo. Mais Aza déjà fanatique à Kofi, mais là, les gens qui ont été à mon aventure. Quand tu n'as pas Shiraz Ali, toi, c'est pas Véran Botabiga, non, à ce que la musique à Kofi, mais la fanatique n'a été. Je veux que les babes total on a Véran Boy. C'est choquant que Véran Boy, mais là, on réfléchit au talent, tu comprends que non, il avait raison. C'est un cas intelligent. Vous comprenez pourquoi on va guérir ma wet. Le Canada veut pas la musique à faire, le cas si il faut faire le ballon autour de ce logo là. Oh, comment ça guérir ma wet? Peut-être. On a vu petit mot, mais on est là, on a la frère, mais là, qui n'a pas à Jaro Boudé peut-être. Si on veut terminer, on a Yaga. Nous avons été bandés dans ma société. Nous avons bien esprit, moi, bien. Dans sa charge, nous avons été menés au bien des gars, Matou, il y a des connaissances, des frères, il y a pas Robin dans la Matou, il y a pas pouvoir. Pour ça, il y a Stardon, il y a Malassima. Mais fait Rambo, n'a habité les sous-monines Jazz Maweta Sali, Kolobara, Aza fanatique à faire à cause de la paix petit à Fali, mais la musique à Zarafani peut-être à faire. Est-ce que ça, les Cambouya, il est peu polémique et ça en a vraiment? Dans le lobby, il y a une polémique. Il y a une façon de faire. Il y a une roi à faire. On a le roi Bongo. Il y a le roi Mutumobo, à Luka Mona Nzambe. À côté de Nzambe, soit Motu Nzambe. Nzambe, Satan, Zapina Satan. Mais, attends, lobby Bongo. Il y a des choses dans la yoga. Il y a des choses dans la yoga. Façon, un artiste, c'est lui, il n'ose pas. Alors, on a une émotion, une oxybité. L'émission est plutôt. Je pense que gars, c'est un moins intelligent. Mais attends, ça parce qu'il ne sait pas dans la bonne petite dans l'inosbiwana. On déclare que je vais la petite dans la révolution, mon père, mais ça va bon. Il y a un bon, il y a massa, mais inosbi frère. So inosbi, on a la bonne, on a moins diplomatie, mon héros. Je fais la personne fanatique à Guess. Après, ça passe par la Guess. Mais je me coach à faire le tour. Alors, Guess, ça a l'air qu'il n'a pas encouragé. Alors, il y a un fanatique. Mais peut-être que faire un fanatique, mais je vais faire la compétition. Il y a un tabassal, faire un tabassal. Peut faire la ligne arrête. Il a évité de faire la ligne arrête. Faire la zamoutaïne, non, ça n'a rien. Azamoutaïne, je vais faire la bombe. Je vais prendre un biche au bateau de soutenir. Parce que Wario, il y a un mec qui est pour dire que faire la ligne arrête.
na 30 visées à ebele ndeko na ngai. J'aime bien là. Est-ce que 15 moments à Fabregas? Jamais. Fabregas peut-être à Salem Makambu Yemoko. Azé na soutien. C'est automatique tu as soutien à Miazo. Kasi nde place. Mais yo qu'est-ce que tu préfères toi tu as soutien. Zela kasi na posa ko pe question. Nde place musique yango pezo kende na kobeba yango na tibolingi bato nyonso tu to sala partie moko ndenge impere ezalaki. Mutu nyonso tu akumisaka afali po azwa visa. Mutu nyonso tu Jezi Mawete, tozala mone pe na Kinshasa aleka na émission Karine Mokonzi. Karine Mokonzi a démarré na epe Fali, mais Fali aboyaka ete. Eba ike wana relation na ena Karine ezo déranger ngate. Eza neti lelo eloko zo soulever soki pe ba wario bayoki. Omoni te ba ko ina Jezi Mawete ngo peut-être bato ba lo babino pe ba meve rambo boye pe mena Fali pona kabola Fali na mokili mobimba ba goza pe na raison. Toutes les questions vont très bien, mais il y a une réponse. Au moins, il y a une endossé l'émission à Karine, parce qu'il y a une infinité au bazar dans le télé, on a fallu. Il y a un warrior. Au moins, l'infinité, il y a une capacité. Il y a un artiste mort. Il y a une s'accrocher plus à Fali, ma casse, là, innocent, comme il déconne vers Fali. C'est comme il y a la rivalité, innocent, habiter un enfant dans la vie. Vous comprenez quand même. Je reviens à son rôle, mon thème, Yambio. Na motema moko sikoyo vient il fallait que tu parana été tu l'as eu ça la babiloko na wana so ba teke déjà parmi na ba liste ko ta ba kan ba bundisa kai jamais faire à livrer innocent pour la vie jamais so ba teke yo kana sili second pen so ba teke il bien ma wete na innocent ni faire pour na innocent ba tu ni ka question mon teke question pour être champion pour na vous comprenez? Mais il fallait que les lots, c'est que tu ma wete, na innocent, na mutema malamu, a rôle de malamu, et ba mi balé, mais c'est comme on a mutu moko, yo kanga pardon à Kepiana. Nazo kayo, nazo signaler ba na ba dimine TV. C'est comme on a mutu moko, au moins le fait la biso fali, on le battait gaz à petit na ngai. Pour venir par mon agel waye, là ça va kala. Ce qu'on a moi ascenseur wana fait la tête. Moi t'as bien fait. Moi là je soulever ba wario, tu ngam na mi lobi ba wario même mambo tu lobi et ça dernière fois. Déjà effectivement ce qui a osé sur l'émission monsieur Bandeli kama loba wana. Ngai tant que premier ministre ba wario na kopé sa ordre. Oui, na mam na loba ngai na zo dépend de teki na hiérarchie mo ya pe na fali. Ko ba loba te ngai premier ministre petit ve na fali na kola ngana tongo so na tali l'organiser avantage pour na fali ça retourne mutu na yemba mo. Il a passé Fali ne peut pas travailler avec des hypocrites. Ok, bah très très. Moi on a parlé, moi on a yo, ata sumbeli na maboko, azaka moi na otoboa kaite, mais to pesi peut-être comme elle est na TV, peut-être dans une zone c'est na TV. Peut-être to robenga na téléphone, peut-être ça na facilement, na robenga kizo solo le mabe en solo pe na bien. Mais la zone na TV ko ba tu va comprendre mbala si masoka leki ay barabana na zo sapité. Faire déjà ce bâti nos bina ya olingete. Je faire ma rôle ganga na fanatique ya petit gaz. OK. Kasi yango na ngina pozo pe question yo soti ke la mapeta na pozo pe question te. Est-ce que zo ba ke na minute offert na inosibi bazo kanate makambo rebo ezo panza bango makambo vaske mabela loba kuna ke rebo batatami lelo zela me ave rambo lelo inosibi akomi koboya rebo akende na ba invitation nyonso tu ya fere abengisa na stade de martyr baboya abengisa ki epe na festigo la pe ya boyi to mona fere pe azolo babi na boyi tu oyo na bengisa rebo baya ko manke ngai ndenge basala inga ya liboso zo mona teke peut-être Gezi Mawete amoni fere atikali isolé peut-être alinga kote na place inosibi azalaki peut-être non omoni déjà rebo à part aux artistes musiciens là déjà moi c'est moto inosibi tagi mona mobile azo obligé à reposer moi c'est parce que moi c'est ne so olambela sa mona miliki to alambela atira olambela que le concert à faire. On est dans la vie de couple, bien tradition est dans la vie de couple. Obligé à payer ça moi ciné, mais au-delà de ça, les gens on appelle ça des films royamba inosbi, tout les inosbi na faire na fali au préféré andani.
Mais na minute oyo oyebi ke inosbi na minute oyo soki pe totuni question ya bongo tokosutuka pe a changer parce que tomoni Ferregola a annoncé basala autobeta ba Adidas inosbi akangaki bush. Ferregola a annoncé Paris la Défense Arena inosbi akangi bush. Héritier Watanabe oyo azobeta le 21 awa tomoni inosbi asali video asenga ba fanatique ba soutenir grand frère na Héritier Watanabe makambo pe ezoleka na ndako ba voisin peut-être yo po yebite bakoza pe na makambo na bango ba potana kuna non inosbi ba guerre froide ba tutu ba na ba guerre froide batutu bana balona neti ngape na bona koza na ba guerre froide na ba leader mususu na lobela na mama na bango ba guerre froide ali la repesa position de dans ça dit ça bon mais au-delà de là il a fait le véhicule en Gaz Mawete je pense que c'est un intellectuel malasi malera zo le kai ba ke agent touré na nani otelemi wapi ya zo musicien ou ya musicien libéral mais ça petit a fallu ça petit ça artiste préféré ba warrior donc sur ça ba fallu yo ba fanatique ne comme na nani yo le baki pas fallu aux premier ministre ya ba warrior. Oui, on a le premier ministre attitré au vient dans les mois validé. Donc ça il n'a le bien état que hiérarchie mu konji na lobby. Donc tu comprendre que OK. Tout cas frère na Gaz. OK. Pour la version ba to yo kana tinga na ina c'est aza frère na ko na kokati ko bengi na manina na téléphone. Mais na lobby na eboye parce que ayaki na TV on so to soni na wenze to kabulanga na wenze. Est-ce que mais avec Rambo na ndenga respect pena oko tenir ba langage na opena de Gaz Mawete wa azali pe leader neti fali popa parce que quand soki toke na ndenga logique responsable pe sa fali Gaz Mawete pe azo mérite pe c'est même respect parce que aza responsable a gérer groupe ya bato belé quand même il ko traiter qui na repé sa mot d'ordre carrière pe ya Gaz Mawete peut-être ça pe na maboko ka ya fali te fali azaka grand frère. Là, on pose une question, faut battre na magler oyebinga je pense que Gaz Mawete tete. Les gens na bima na mukili Gaz za témoin. Na bima na mukili ko le liboso na ye. Nga na osala ba mission na 2009 Gaz Mawete ala rati. Vous comprenez? Les gens ça mené muta sala ma mamna ye. Ezaka question après yo za musicien te hein. Na zo expliquer tele nga ba ba ngina merveille mara Gaz Mawete abima na nte. Donc ça dit les gens là on peut se respect et tant qu'il y a un artiste mais à un respect mon côté faut dans la fin la mise sur bateau les gens là on peut ça fallu ils ont respect là on peut ça geste ah papa bateau ba le pièce là au diminuer ba on y est mon peut ça ça là et puis on a comme une merveille en général Betiako papa déjà ba esprit on a la salle pour vendre na Kofi vous comprenez na esprit to Kofi je pense pas que ça revend à 5 ans environ il moi ayo kaka yebi vie wana. Donc ça veut dire déjà on a un respect. Pour cela on a kene na vitesse supérieure, il mo comprendre que na concert au beta aux ala choqué. Mais na ligne on te pas à faire na biso za mutu na biso to moi na soka subelio na maboko soka za papa to za ndeko kopangusa. Moi je parle à titre ya premier ministre Warrior. Discours on a qui bien été. Vis-à-vis na biso bato to soutenir ye. Parce que population na ngane mutu soutenir ye. Ça zo beta conseil wana popularité na ba visa alo ba vérité ba aider pour aller na ba visa wana parce que yemo alinga sa ba mangwe est-ce que va obliger le boko pesi le boko chacun bien na allez fabriquer une relation té allez fabriquer la kala qui premier jour en dose la ba visa la Monique baba va répondre vendredi la Monique vendredi téléphone il est comme menacé maintenant fali to na batu misusu to yebi na pesi exemple a bengaki ba ba décanter citation vous comprenez parce que fallait être crédible comme un peu crédible pour la mutu mususu alors c'est porter pe garant donc ça dit fallait aider Gaz Mawete zo 30 visa na dessus mais on a retourné ngo mais comme malamo na bi ça la mfutima to nini et mission faut ba malubani nazo placer faire jamais ba oteye na Gaz Mawete na innocent ba ngana za fanatique ya Gaz Mawete non et ku fele na mutima c'est quoi merveille est-ce qu'ils ont ça la bien et ça la il faut rectifier le mot qu'elle fait lobby Gaz Ningazawana a sepela ko tuna lobelier
moto wanga na lobelie ngam lobela ka fali papa merveille te père touti Kinshasa te merveille wana pena te yaya tikelanga pena loba mwa moke natikelo pe parole oui, il y a un patron pour travailler. Il fallait soit un patron de musique à Congo. Tu peux comparer les bangotes. Mais non, organisation, désolé que ça n'a répondu. Oh, n'a répondu. Il y a un héritier déjà dans le défendre héritier. Qui n'a pas travaillé jamais. Les héritiers n'ont pas de guise. N'a pas de guise. Faire écoute, n'a pas de travailler à faire. Mais personne n'a une minute à Rolobat. Mais avec personne n'a une minute. Tolongoli fali na ferry. Ouais, ça m'a permis aussi ba musicien nyonso otanga na baleki Gez Mawete na organisation na Kinshasa, vi Gez Mawete mena na Kinshasa aussi. Oui, héritier fonctionnaire le gars. Te na ndenga organisation Gez Mawete fonctionnaire makasi. Oh, mais ils ont héritier, ils ont même plus de 30 personnes à porter, ils ont plus de 40 personnes, ils ont organisé. Papa, tu kende na ndenga logique, Gez Mawete na Kinshasa, atambola na suite ya badip. Allô? Allô bien, Ken bien, abonné comme le roi Ngwebo, comme le roi Mogo, Kiba le roi Ngwede. Oh, papa, na lobia, yo ozalaki porte-parole ya Kofi, ozala suke pa Kofi. Biso tozala kota na bandako ba musicien nyonso ngande na oyebi so via ba musicien. Gez Mawete ko comparer na héritier te na bina. Allô? Mais Gez vivra bien makasi papa. Te ko singa na bi héritier. Gez na journée moko ko kaba 10 000 euros te akabe ngo lelo ya kolia lobi akabia ngo alo batena ngala na muto héritier te yemo héritier bi ngala niveau na nga na ko sala nga pa na ita yebi ngo yebi to sala na yebi ngo mais na ba o ya sali déjà fonctionnement héritier dinga ifivaka na ninga nombre ba to aidaka Gez a communauté Gez on lela mpeka na yebi so na presque na pression aza jeune azo sa apparence o comprendre mais ça nango pe na lebita ka zamba wazana ngo mais na niveau wana te Mavera oza soda makasi yozala basoki olingi mutu mbena osola una na car na mokonzi mo sénateur to na Champs-Élysées soko olingi mutu ba yebi ete yokanga mérite yebi na no honorable fe na ngai Colin Kumbu Corner comme grand prêtre et avant de bétonner sénateur non c'est-à-dire héritier yebi asola na ba uti ko benga na so no tela ba relation aussi ba mettre tout ba Kampala ya ba nini bana ba fina nga tout bana on senti que ba relation tout na ngo presque no mona nini bazana ba donc tukuta na na ba tout moko le sanga mo na tala degré de fonctionnement na déjà na abu na yebi ba tambongo bele Gez na zana yebi alinga na oyi ba tambongo tekeni papa merveille c'est renseigné pas tokenda na conflit na Guinée ba KPC boss KPC tokomi kuna na Guinée ndako achona za roi royaume eza roi royaume obi ke mambo le kana kofi KPC na zo bisa ino azobisa kofi ke no ngadi na zawa inosa ko betela na ndako na ngai inosbi na ko betela na ndako na ngai ko fait une opération de cacha combat bina pesa cacha ba 120 000 je te jure maman na lo ba jour ya marambo to inosa tuna ko fait gangi pa petit inosa na mbongo boy abenga inosbi ti pa na pesa ko fi 185 000 euros ngam na kontango KPC na Guinée Conakry et après na docteur pour faire ndobela ayi no traité donc c'est-à-dire pour te dire que déjà nga ba tambongo ba fina biso ba banani ba boss di David Mangaya asola pe na guest ils bi ke ba te donner asola na bonga na sola na bango sola na ta la police na ta héritier na ta pe na la fali na ta na bi ke ba to bazana ba peasant de venir na la fali prêtre asenga raté ba tambongo yemo ya kotika mbongo lo kwa mabota donc c'est-à-dire déjà so yo ngo pona Gez na héritier ke bango tête à tête na fonctionnement te problème est ça. Merci beaucoup, Merveille Rambo. Naabike,
Yo ozo comparer bato selon ko kabana nzela ngana o comparer selon organisation ya vie selon yo ka selon coach seli ngana bandi bona moni batamboli place 5 ata na chance de visa 5 personnes baye amoni ba on héritier amoni nga ka kabili ba wakabi 10 000 wakabi 10 000 wakabi 10 000 wakabi 10 000 na journée mo mutaboni 70 000 to vala na grand point na pêcher grand point de Gilo ando balen héritier ngamo na tali ninga fonctionner na fonctionner bongo terrain c'est comme si bokoma mema na bino masumu na place ya falia mema lesuma so likamwa bo falia siliki na ete bino miteme vimbi bo siliki emsubo mema masumu na place ya falia popa talobi ya falia za wana te kola na makamunyo so vena bisa za occupé déjà falia so ka aider yo batutu ba moni ndeti ngai dangai batutu ba biki na pa vena nga falia so lelo na likambo so na kei vena nga kabela nga bala ndeti nga na zwa ke ndeti nga niveau na vena ngai da ngo moko ndima te le ba biki merveille na falia so mo na merveille aliki na TV amo dimine falia o mate komi kindoki ya soloko sikoyo à l'occasion de rien ndeti days azena problème ba visa motaide azo ba visa vena nga falia intervenir nga na dévoiler ngo siko lera deva intervenir asali siko fali okumisa we vena biso ntino kumisa koso kumisa etala ka yete siko eza problème yo tu ba Sylvain BH yo kanga ba Sylvain BH banani ba solana ba biwa fali okay ba héritier ba tabana ba tuana tutu za biro biso mo tu solana biso nyoso ba tu mongana solana ozomona sikoyo ba chali ba tutu solana ba ngoto lera na ba ozomona sikoyo Merveille tikanga tena poza kwa ta question te ya tikana poza ko pe question loba Sylvain BH wana azaka pa héritier na ba chali bazalaka na basule baza ba camarade makambo ya héritier nga nazala yebisa bato bolongola na bino kutu espoir ke héritier azanga visa po bato balokaka makambo ya visa eza de staff wana staff ya héritier na staff ya fali na loba balokaka makasi bato achayenga tembe bakota duti sikoyo tomoni ba orchestre pe ya minene ya mboka na biso artiste net faire ya 15 visa Fabregas ajuda visa te est-ce que musique na biso ya Congo ekende liboso soki ba blocage ya ba visa za pona ba orchestre mso pe ya minene ya mboka na biso non en fait visa za ma organisation za musique te wana mais là nous yo kanga la chibilo omoni ya ona zo ma organiser l'organisation quand on parle d'organisation c'est déjà le loco muta do sala bien pour azala ligne quoi omoni héritier so ba balandi o moni azo sala ba makamune mais asana batu problème eza que azana batu mo côté mo boy ba sa intégrer balandi la makamune très bien c'est ça simple osasi héritier yebisa muto wa Sylvain BH na bureau faire azana nabi osasi batu koto kasi natunaka pe question teri na mbe yambo azana mutu mo ko ta ville papa États-Unis mutando ko ta ville to veni na boyele yo to ta na bilongo to bi o ya bi ma pas faire osasi ana mutu mo garçon mo OK na ville so mi 3 champagne ata 5 osasi zela natunaka pe question merveille osasi ambassadeur wana mona wana ba madame Katerina ba nda ko milana na ville yebite okutana bango wapi okutana mona bandali te okutana mona staff la ville c'est simple donc yo pona yo merveille rambo héritier l'équipe faire dans organisation ya bureau musika à l'équipe Fabregas bon oui je vais dire organisation oui la contact parce que je pense que Fabregas a salaire du loi a rôle bon on peut ta guerre là-bas mais balete parce que Fabregas a la famille mais héritier na bi ana mwamba bato pour moi na bi bonga na nkao na bi bato na kutana na bango bando ka bato ba dirija ka Congo mon héritier assez les chakaté à ça na bango mona zolanda bazo zana no mona pe la plupart ya bato mona ke ba masa na ye ba bisu ba kola na ye ba bisu le azo sala na héritier de révélation de l'année ba bisu bando tali na TV bona boy ko ba posolo là donc ça dit azabi na mo ba vertu na yo ngai loko zoka musanga faire azo 15 visa héritier azui 35 visa liboso ba accéléré sur 50 visa azui net na 85 personnes mon frère héritier azui net na 85 personnes awana to loba men noir na musique ezate pe batango pe oyo ba orchestre ezo ba visa ba bureau na bango bazalaka pe ba camarade
Pour la Jabino, innocent Macavé, la biso Falit. Mais innocent, je dis, bah, visa à 5 ans. À ce qui est belé, tel, c'est 5 personnes. Il y a juste organisation. À ce qui est à Mouké. Fallait dans le temps où visa battu. Mais néanmoins, à quoi aider aux visa. On a yebi. Et ça a causé un problème. Nino, personne libabé à Yombo, il y a venu, il fallait intervenir à la crédibilité de l'opération. Mais qui a intervenu pour monter soit à quelqu'un ou d'autre. À l'île de Bamoto Baswa. Nabia, na Congo pena musicien, na Congo pena oise kwa zuba visa, ayo remercier Fali. Na concert beta mate, mais Fabrigas a zuité. Faire épée à Zuka à moi quelques musiciens. Est-ce que vous avez vraiment merveilleux? On a se trouvé dans l'organisation. Mais oui, les organisations, mais il fallait un effort, il fallait avoir la crédibilité, mon chouchou. Vous comprenez? Il fallait prouver notre crédibilité. Pour nous, il fallait intervenir pour nous, pour qu'on soit. Mais après, on intervenir pour la filmer. On est allé, il fallait nous avoir monté. Nous devons vouloir mettre le Stade de France. Ozasi kolela ba musée kindingu balite akanda na ozasi marambolo beza nengo zoloba leba peso visa oya poto territorial sous Espagne yo côté Chine à Paris c'est bon on peut ça faut pas kasi bazwaki visa te kombo na bango ezalaki affiché na Schengen moyeba ya na faire directement ezalaki te yango ba se débrouillaki madame Catherine, Ozofinga banane, Ozofinga ba ambassadeur. So là ba yoka raté, ba na ba to ba interpréter à lingala. So yo, on va plus me l'officier. Si t'en fous de l'air pays, je peux pas na mboka na bino. So mo le la bani. On va faire l'état nous faire notre training na ba droit ba kindingu. Je veux faire l'organiser. Organisation n'est pas dans le problème, c'est que la bureau à faire. Nous tenons la malonga la bureau à faire. Oh, Monica met la champagne chaque jour. Bah, Zelana Lobat. Maître Bilanga Makofi a mis la champagne pour les rabais 50. Tu vas bien la voilà, tu vas vendre les moutons là, oh, tout le Bilanga Makofi, tout le monde est chopé là. Mais c'est un mec qui a trois ans, là, avec nous, c'est donc, ça dit, les gens du Jeep, mettre mon Jeep, par exemple, mettre dans la catégorie, dans la bureau, la fonctionnement. Et bon, Ozasi, a dit, Badiat à l'équipe de Zimpolo, na confivre na Kinshasa. Je souhaitais le monsieur dit, Badiat, la monsieur Blaise Polo. Par exemple, les gens mouillent, maintenant, on a vu ma quito. Maintenant, on a vu la lumière. Au moins, on a dit, Badiat à l'équipe. La Blaise Polo n'est pas salé. Avant d'en avoir. C'est Blaise Polo, on a un membre à Côte Rotana, pour le pays, après ça, t'as pour moi. Est-ce que Fali pendant mes bureaux à faire, et faire la jupe à tout, intégrité. Pendant mes avancements hérités, c'est Charlie, Sylvain BH, bateau, Tostaparana, Baron, la ville, voilà, partout, de restaurer, de restaurants, de ambassadeurs, Bayaka. Baron, se créer ma relation, la ligne, Baron, tenir artiste. Je peux aller là bas tabon moté mutumo ole bo memeli ambassadeur. Amemeli mutumo mishimo boy. Pour Sylvain tenir la tanzana pour des cigares. Ayazo mi la champagne ambassadeur a teli noir moi zo mi la champagne. Arrêtez le set. Maman zo lo banaye. A démontrer chez mon artiste pour la soutenir aina ba document. Comment tu vas valider? Sikoyo politique nini sul soyez disciplinés. Je vais aller à ma Kadogo, ma trésor Banza, ma bateau, ma télé, tout le monde va à la native. So, est-ce que je suis pas à la problème avec ça? C'est quoi? Je suis maintenant à la pension, mais on a des différents. C'est quoi politique nini sous le kauka menaka moto kanyon sofer à Kosomba, il faisait à peine à Lupango sous le kauka. Je suis là dans les comptes de mec, je suis là dans alors il faut respecter, il y a ça la première. On a premier ministre, donc ça dit bon à la musique, la musicien ne va pas un politicien bon. Donc on a la musicien bon, on a pas la musicien té. On a vu formule là bas, et sous la on fait ça là, ça là, et sous la bon, en politique ne va pas prêtre. Donc là la musicien nous sommes dans notre
à la place mort. Donc voilà, sur les autres dirigeants Mboka, si vous comparez na musicien faire le poisson baka faut senga toi quand ça va mboka bandou les va pesa bon sur les secondes ngazana na émoulement na ya. OK. On a plus na frais d'émission. Est-ce que faire les débat pesa faire l'émission? Mais avec Rambo faire azwaka ba contrat wana déjà azwa frais d'émission ndeni yemo kaza ko entreprise yemo kaza mokonzi entreprise. Défense de la contrat nous le babé c'est na banza Congo ba pese mbongo bandule mo mission comme yemo comme producteur. Donc ça dit pas différent sous les dans l'état forcé déjà ça musala au l'état zotinda il y a mandaté par l'état. Et donc c'est frais d'émission et je peux honorer ramener tout donc ça dit à ça bon on peut avoir la business. Au cas où il y a une investisseur donc ça dit à un marché mon frère banda botamati les affaires bongo. Dans ça la COP monter aller bénéficier, aller pourcentage à 2 millions, à 1 million, non, c'est la moitié. OK. Mais avec Rambo. Mais parce qu'il y a vivre à la benda. Sur le sous le marché, on va investir 18 millions, on va investir. Mais avec Rambo, yoka li solo, merveille, yoka. Na ucho solo la, nande kona biso edi, to solo lika na téléphone na tongo. Abisinga lobby vient abiso mopao a décidé pour y a livre et à kundama côté bakunda mama ami pour livre azalara pembeni côté bakunda mama na epo ya swaki rôle ya makambo mama ami azala ko sala ko lambela e makambo nyoso azo décidé baluka basola na famille a livre aya ko kundama na poto na ebité merveille Rambo. Commentaire mais koza nini kotala livre o bozalaki na ye malgré yaki potote me kofolo midaza la posa aya na ko ya livre e kunda na place côté bakunda mama. Tungile kufa confiance ça bon ça dépasse wala. Obi? Ezalo kutela feka ça la moté. Oh, yo kota duti ndeni ni tosoli na edi waza directeur ya quartier latin. Je m'en dis wana za vivre ba o zele visa ya poto tebo ameme la poto. Yo comment ça la moté popolo o ça la kutu ngana ai deba a ça la moté ezalo kuta eza fake. Kofi wa. Oh. Kofi wa bimisa 30 000 euros ala ti dans le bima me on a poto. E bembeza ya kande na 30 000. A ça la moté, vivre voilà dans le poto te. So on a des démarches banine ça va bébélé confiance la moitié mais toi qui as vu non toi qui ezala question na suka toi qui réunion ezali entre ye na famille livre zo ya kundama na poto ya kosio olobi kofi en resala moitié. Mais yo zalaka sukuna te mon frère, yo zalaka sukuna te bato baza kuna nde bayoki kofi atuni bango. Tozawa bakosela mukolo makambo te ko ba. Ausala ngote ausala ngote. N'importe naibi. Mais azana mbongo, ezali kamba volonté. Mais volonté, c'est pas si je dis volonté. Volonté dans les affaires sur la bateau baza vie, ba visa, ba vidéo si pour wana, ba gentil wana. Oh. Bundisa na fali na kiyo. Na bundisa bana bakwashi mususu. Da ye. Yo bundisa muto amema bato poto longola bato ba petit to bana zo na ba poto. Ye deja mema be bato ba poto wana kala so bundisa na kilelo. Bundisa bana bakwashi bakwashi wana. Ona kise zo zanga mo sipe ba yo sali yango. Ona vera mo poto so mutaye abongia ko milishi. Bato ba bonga na ba biso to bonga na poto bana kinde to bonga. To sai na mental. So mutino sote. Kasi bino bolobaki fallait apesi batu devoir a kondie bembe kufaki na Kinshasa memi yango na poto bobai muto akokate kofi pa lobi ndeko na biso livre bazo ya kunde na cimetière place bakunda ba parents na epo ya zala jouer rôle oyo mère atikelaka e donc ya za besoin akende ko se reposer place mama zalaka. C'est lokuta. Na ebiso les c'est fake. Ya lokuta ça la matière impossible. C'est impossible. Donc la ministre va mettre Tony Moa Bakasa di bazana mawa. Ba Taylor Lubanga bazana mawa pour livre ma petit à Taylor, on a signé na vela Taylor et des livres pour la famille livre. Luka mutu mo famille livre pesa mbongo ndeke na famille s'il te plaît, vela Taylor. Bon pas le Kofi de la mbongo yembo ko kunda
bakunda livre il faut aza obligé na mbongo aza na moye mo akunda livre mais vena ngata elo lubanga peso ali nayebi ke isoko aider parti avec ngambo te il faut que famille membre famille ou pensi membre famille mamona oloba nayebi tina sengi bongo vie petro na serveur aza petit na yo mutema ndenge babiso tozala na yo ndenge petit livre ala na yo donc famille est important aider bango la mémoire na ye na boss di David Mangaya mbote vele donc la possible mbote na batutu balinga ngai ba sese kusa donc vraiment fait na ngabo honorable ba sénateur Kumbo batu ba frère na ngai donc ça dit ba doit belé donc ça dit ko fait la posa cotisation ba doit pas kunda livre non c'est la cotisation et c'est la cotisation et je sais la cotisation bato ko lingi ko cotiser na bête mais faut mamba lui ya famille livre ko pesa ye parce que là il kana na pasi petro na sali o tout mudo sala na musique à l'homme guitare ba poto zonga ka na poto zela oyokani bien te lobi bato nyonso bana besoin ba cotiser et ba sala ba pesa cotisation ba le kambala mona famille livre ba le kapa profiter mais kana lobi Gerambo fokunda livre azala mbongo ye mo etangi kofi na o livre servaye les gens ont servaye ko tose bela olongola ka kundi do ala posa cotisation ba ke bato balingi ba cotiser na sengi ma ba ona mutema azolo bango après mémoire livre ya liba pesa ba ndeko na ye ba aider famille na ye continuité comme hier arrivé te ya te ni amo essayer ba aider famille na ye donc voilà ba aider bango Gerambo azo manquer mbongo te ba kunda livre ana mbongo wana donc cotisation wana bo aider on na famille et le grand pas au lisusu après pour la livre faut aider famille à livrer ils sont obligés péter hein ils sont obligés péter hein ça li tous livre ça gentil c'est gentil de mon frère parce que ba ba amitié mon frère on les livre té on les gentil mon frère kuna donc voilà deux sikwana ta vient na didier comme suki pembelo wa so indeni donc on a dit ici vraiment il a beaucoup servi donc voilà da ba tolo ba kofio lo mide na minicho azana bureau ya mutu moko a vivre bien te na minicho lakini ana mutu malunga te lakini ana mutu moko a vivre bien ba dede siku bazana edi o asimbi pe waza directeur lelo oyebike edi wana se to mona edi to mona ba vie edi ba diata to mona ba directeur ya ba mouvement belé dine tatika lisima edi yo ramena ko ba ona vie edi ba diata elo wa mo ina butu edi so to mona mutu ka se mutu ka za kofi edi vela biso di ba diata bitu kana emoko tala différence tala différence a mutu vraiment ba ba ndoko fa fo wana mutema kuna donc voilà c'est ça donc le gars on me préfère que n'est pas héritier la team wata et que ne casser la tête. OK, merci beaucoup Merveille Rambo, merci beaucoup. Merci ndenge o pesi biso mwata. Tozo sikoyo ndeko oyo bazolukisa ye il paraît que ye mutu aza la base ya liwa ya ndeko na biso nani. Merci beaucoup Kenepia. Merci beaucoup. OK, merci. OK, alors merci beaucoup. On est zalaki Merveille Rambo. Sikoyo tozokota boyoka appel ya ndeko na biso oyo bazalaki na ye moko ndeko oti kotika biso ye bazali kolukisa ye parce que babili wango eza clair te ye mutamelisaki ye ba whisky ndeko obo monaki tosolaki na ye na début ya émission balobi ye mutu amelisaki ndeko na biso ba whisky wana nga toyebi te pourquoi bazolukisa ye toyebi te